Ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Oh. Ah, mais ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Ouais, moi, c'est ici. Mais il y a aussi la négation dans sa émission. Mais tout le monde va il y a pas pu pardon. Bandela est le comme Moutonal, non? Moutonal a fait ses positions. Mais Bozo Banganini. N'a pas des autres de Kilanga. Oh. Donc, c'est-à-dire, donc, bino mo ga ndebo yoka naka bino ga bosso la boliaka bossa la ba virement mais juste que là il a koso boketo yo sola kaka koso la kaka non boketo na la leti na le la noté na le na pe le côté na so bien pe na côté au terrain na scellé non parce que va proposer pas et le côté quand on fait sablé même la chemise à pembe la cravate ok vin sablé la chemise à pembe na kaka kukuta na pamba na sapata bande church et toko ngambo ndenge nina ke de sauver le Congo mais bino ngala vanda ke bino bobano mona ngaite l'homme prudent voit le mal de loin lelo surtout komi koloba boye po bato bazala France nangai na face nangai bango bakalisi nga na yuma nga za aveugle na zomona te Félix pas comment na pesa ke pouvoir tant Félix a négocié na Kabila tout nanga tant alongola ka signature na Genève yena Kamere ba négocier na Kabila afuka ba pesa pouvoir congolais ni na beta Félix tout nati po tozo sa politique pe biso to si Félix akoma wana asala deal na Kabila nanga pa proclama kai congolais ni na beta Félix ke ndenge ni noko sala ondimaki ba pesa au pouvoir et pas ya rwandais soit ndenge to banda ekobenga pende to bengaka l'homme prudent voit le mal de loin ba d'Israël ba touté on ne peut pas distraire quelqu'un, bozoya boy, bokanga boketua mavani 30 ans en exil, bino bozo bouffer mbongo à Congo, bozo détourner ba millions de dollars. Que tu na lobaka. Na lobaka kaka po moko na kokufoka vengwana. Na kufa colonne vertébrale katana. Après ba sekanga de ba sekanga, on est le côté aux ananini. Félix a négocié pouvoir. Félix a le droit au koutana qu'on négocie na Kabila pour Komawan. Félix a le droit au koutana na Kagame sans problème. Félix a le droit au koutana na Museveni. Félix a le droit au koutana na M23 nanga na Doha na Qatar. Félix a le droit au koutana na Moïse Katumbi. Plus grave, Félix a le droit au koutana na Martin Fayulu face à face. Le président élu. Le président élu. Moto Koutou a boté le pouvoir en 2018. Yemoko. Président élu, Martin Fayulu. Yemoko. Madidi. Après, na délégation, tu mets Yemoko. Oh. Martin Fayulu m'a dit, Martin. Ya. L'homme prudent voit le mal de loin. Félix, na Martin Fayulu, ba gros solo là. Problème exact. Félix Agoyamba, Martin Fayulu, problème exact. Mais ok, en 2018, Martin Fayulu a gagné à l'élection, il a plus grave. Martin Fayulu a limbisa Félix, bah comme il est là, mon tobo idéologie moko. Ce qu'on gagne. Mais en demi, ma dialogue ya Félix alinga sala ya union bandoki na kisasa ya ndimi. Sans problème. Félix a été aux États-Unis suko. Autokuta na Rubero, Banyamurenge bakutani. On a un problème te makele les athées. Mes frères, na l'équipe on a justifié te. Botika 2 poids, 2 mesures. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais on continue na haine, on a chose caca. Bateau tout ça là qui politique autour que Kabila est étranger, ba solo la rana Kabila va avoir pouvoir. On comprend. Est-ce que Ngaïbo Ketchouayambo, de la Vanarbo, Félix Lungwa, depuis
2018 asa luka bato bobengela nga frère nanga boketo ya nakomi pe président tobundaki naye basala yango te bakoya na baprojet bakoya na baparole na bango ya mensonge ya manipulation bakosi trop te bakosinga te bamikosa pourquoi bazolela ne chantez pas la victoire avant la guerre. L'homme prudent voit le mal de loin. Papegen, nga na bundisa ka régime ya Kabila. Mais batinda batote ba kolongolanga bilamba. Batikanga mutakala te. Mais régime ya frère nanga Tshisekedi otoliaki na eto tambola ki na ba fête nanga batoto bazo ganga na to bazala ki ba res kazad ba le jeune bobo lemsa zo finga ayapa mela ba Daniela. Ba petit nanga Jano Kabuya ba maître dona ba yepe la fête nanga ba va mais bango batindi ba babo manga batikanga mutakala na monete. Bazoko ka critique te. Bazoko ka critique te. Batinda nakufaka babomanga ngai son otie entre Kabila na Félix na nazal le plus dangereux c'est Félix. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme tout bato bazo comprendre te soki lelo bakulutu na ngai José Makila na Franck Diom na Jean-Claude Weber balobi na ngai ke oromona Kabila na oromona Kabila pourquoi pas soki balobi lelo tokutana to solola toute la première fois po na solola na été na ebi été na mona ka ekala ndenga dirigeant Congo président Congo yepa mona nga ndenge nazala tida lelo nazala en opposition soki balobi tokutana na oboya pourquoi bokati akomi collabo pour que pas José Makila bokati akomi collabo pour azo solola na Franck Diom José Makila za congolais te Franck Diom Gaza congolais, Jean-Claude Weber Gaza congolais. Est-ce que nous allons pour une solution? Solution exactement non la solution. L'homme prudent voit le mal de loin. Kamboya est choqué batute. Donc ouais, on va s'afficher dans les on va ça là on a robata ma. Oh, mais na lobby oh, est-ce que Félix a doit pouvoir et pas Kabila ya kobata? Oh mon frère, dans la zone sa politique. Mais là, politicien. N'habitez les qui n'ont pas piqué, nous n'avons pas besoin. Mais là, politicien. On a ça les politique. Dans la politique, beaucoup de bunda. Et la politique, il fait que la guerre, il y a pas idée. Non, il y a pas assassinat. Non, il y a qui jalousie. Non, beaucoup de binemi. Félix a un ennemi. Aujourd'hui, Félix a un ennemi n'angate. Un collègue n'anga politique. Martin Fayulu a un collègue dans la politique. Joseph Kabila. Mais maman, c'est bizarre. Martin Fayulu a yokani bongo. C'est ça moi on a pour 4 ans. Joseph Kabila a un collègue dans la politique. Nanga a un collègue dans la politique. José Makila a un collègue dans la politique. Moïse Katumbi collègue dans la politique. Jean-Pierre Mbemba collègue dans la politique. Toi la carte politique. Pourquoi toi inana? Pourquoi tu as monté ma mabe? Pourquoi nous avons bien Kabila Nanko? Pourquoi nous avons bien Kabila Nanko parce que il y a les gens qui croient que Bango va profiter et pas Kabila va comme wana ngai siko na tikala haine. Yo zalaga bo. Mais comme nanga ichantomo. Yo lo bakaka. Na lo bakaka. Tala zalaga bongo. On comprend. Pour moto ya ko salela nga vidéo, ça fait ko bonga le sauter. Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie Papi Gene tolobe la vie Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie en gros Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te
Papi Gaël. C'est impérateur de Jaffa pour faire des Finchman. Papi Gaël, tout le la vie, c'est moi dans mon hôtel. Est-ce que Gaza Moninga n'a Moninga hôtel Papi Gaël, tout le la vie? Azalaka, Moninga n'a yoté, je suis pas ton ami. Papi Gaël, tout le la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gaël, tout le la vie. Est-ce que Ngana Moninga non? Ngamastano. Ngamatano. Papi Gaël, tout le la vie. Azalaka Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, le grand pays. Papi Gaël, tout le la vie. Papi Gaël, tout le la vie. Nazalaka Moninga na yote, Papi Gaël. Moi, je suis pas ton ami, hein. Voilà, Moninga na yote. Bayuma, on a 1 euro la poche. Au bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gaël, yo évité. Azalaka Moninga na bisoté. Oulai mon grosso. Na Napoli. Nazalaka Moninga na yote, Papi Gaël. Nazalaka Moninga na bango te. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gaël to lobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka Moninga na yote. Nazalaka Moninga na yote. Molode. To lobe la vie, Papi Gaël, Papi Gaël. Nazalaka Moninga na yote, Nazalaka Moninga na yote. Sami Moké confirme. To lobe la vie, Papi Gaël. Nazalaka Moninga na yote. On va les pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à Alost. Et Guincestrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata.
Allô. Oh. Ouais, yo pas d'accord. Ah ouais, là on a biso. Eh, yo mana qu'elle pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Eunice Band. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compéter. Bino moko bomoni chez maman Eunice Band. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi Bilombote partout, Bokolanda Bisso, Lissoso Boye, à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, Toza, Lelo la Bruxelles. Tu es Bruxelles. Moussa de Bengi Bisso. Okutana, Bokechua Yambo, Yachuke. Madidi, Madidi, Bisso Motebele. Et Bissanga, je fais quoi? Voilà, Nabenga, Madidi, Tena Yebenga. Moi, Zarana. Na Jéricho, na Galilée, na Bethléem, na mon Galilée, na Momba Mosinaï, na Dela Damas. Voilà, donc là Goutana Wayambo, Washington, merci Nayo, Emile Bamba de Zurich, Picho Pacho Sotali Konko en Norvège, Ilolo Patient Ilolo aller-retour, Karambongo, merci Nayo, Platini Chipamba, mon pote. Merci Nayo, Jérémy Boma na Canada, Didier, merci. Là on a zokutana lisusu na Bokechu Wayambo, Tomeka Kosolo la po makambosi ekweyi. On moni lelo na réseaux sociaux kaka Bokechu, yango ya tuna ibino j'ai fait quoi? Wayambo bonjour. Ouais, bonjour Papi Gen Tolobe la vie. Yebisa bango koka bango sonite. Balbiso moni ndoki bele la e mbango. Nazala moninga na binote, nazala camarade na binote, vision nanga iza ya binote, et puis foi nanga izala ya binote, nyoso bozo sala et pas nanga izala sans effet, pour na lota ndoto ya binote, binope bolota ndoto nanga te. Ma vision c'est la libération totale de notre pays. Moka nezali ya tatanzando ona belela ka merci Seigneur, Dieu tout puissant, Dieu tout le vrai Dieu, le Dieu unique. Le créateur d'univers, le créateur des cieux et la terre, nana sabela kanzambo asala mokili momba papi. On dehors papa na maman aboti ngai yo ekobota bango ande banzambe na ngai. Yango tobi elili mosusu ekoza la pemene na ngate. Même nzambe moko bi soki ba ekote ya nzambo yo yebi ete. Koyoka moto na sonite. Bamba bango mabanga yango mona zo bamba bango mabanga bazozoka bazolela. Nazoto bango bozolela nini bozozoka ne boza agité pourquoi bwana nyos boza na nyos Congo ezala maboko na bino ba banque centrale ezala maboko na bino ba cuivre ba colbati ba uranium tout ezala maboko na bino obo bandaka koluka bozwa nini na Wayambo sali nini Wayambo na sali yona nini na l'équipe pas non a justifié mais na l'équipe n'a dénoncé na paix sa position au nazanango ya on a dit merci Seigneur Dieu tout puissant le créateur de l'univers merci na Jésus Messie alors que tout est accompli
Seigneur Jésus alobi celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Nazomona bato mosusu mpe baolotelanga bandoto nayebi bango te. Nayaka mpe poto na visa ya moto te. Na ni ya parti politique ya moto. Yao nabi lokumu na Patrice Emery Lumumba et mes condoléances na famille ya papa Lumumba tout a koperda ndeko na biso Roland Lumumba akufaki. Mes condoléances na mama Justine Kasavubu abungisi grande sœur na ye mama Marie Rose Kasavubu. Donc lokumu na papa Kasavubu, lokumu na Maréchal Mobutu, papa Diangenda, papa Kisolokele, papa Dianungana, mama Mwilu, mama Kipavita, mama Nosanzo, papa Bakanjana Noireti, pe papa Honoré Mwanda, cardinal Mosengo Pasinya, cardinal Echao, cardinal Malula, pe mama Yui Mutumo Sobi na Robo Sanete. Et puis Makila Dani Boteti, général Mwala Paz, général Bekazo, général Baumba, colonel Mamadunda, Lambouza Mabe, Cédric Nyanza Passé Lukusa, et puis Monseigneur Katariko, Rosim Kenchi Manga Thérèse Kapangala, Eric Boloko Loko, Floribert Tchede ya Fidel Bazana, Ale Moloto, Arma Tungu, Bazana, Baibele Bairoba Kendati. Moto alobaka polo ba makambo il faut la spiritualité. Des fois moto alobaka makambo Abraham akufa. Isaac akufa, Jacob akufa, Daniel akufa, Jérémie akufa. Mais la Bible batanga bango. Voilà. Bon côté. Si. Ce qui nga na tangi ya Congo nini. Pour la Bible oui, ils avaient écrit c'est. Ce qui peut monter la komaki yango te to meto ba kombo na ndenge to yoka. Ndenge to yoka après to zalaka te. Bon to yoka. Siko ya papier. Na lobo ya nga ya Congo te pourquoi? Vraiment. Le to mona ba Bouddha. Ba bouddhiste. Na ba pasteur. Na ba miso ba tutu ba komika ngonzo. O Bouddha nzamba mabe. Ba bimisa ngonde ngora. Mais le bango ko premier puissance mondiale na kono ya godo mais li monyo so ba bouddhiste. Ya bouddhiste Jésus. On a dit tolingi ba Bouddha te nzamba mabe. Mais le Chine est développée. O yebi ba musulman nzamba mabe. Mais mutu yo so komika Dubaï, ka Qatar, mutu ta komika Doha, ka Turquie. Ça fait mensonge, manipulation. Na pesi mbote na petit Moïse Bokecho Ngombolo, mbote na mama Didi Asuta Mabolonge Inda, mbote na Marusi Bainde, Kombeleli, Bobosa la pe Marusi Bainde, Marusi Bainde, Kombeleli, na pesi mbote, motaliki mabende a tout refaire la valeur. Yo sobi chemise oko kangsala mabende, olo toka osobi chemise, toka nga photo na olo kanga la statue Lumumba, molela tout refaire na Antonio, peuple ya ndenge ni papinge. Marusi Bende, d'après Sombote, d'après Simbote, na Maréchal Njoube, ou maître Njoube, aigle de Kawele, Mokonzaza Moutema Mabe. Au Monio, on Moutema Mabe. Maréchal Njoube, yem se bango ki Mokonzaza Moutema Mabe, mais yona yekuna boa Moutema Mabe, beau changer. Quand le monde ça change, vous les Congolais, vous doit changer. Et tant que vous devez changer, il y a un besoin subir. Vous subir la malédiction, beaucoup de jalousie dans les vides. Au vendu beaucoup aux eaux inaboké chouem. Nana bino to andeli mon côté. La personne bote na honorable Alembo ya mama Bagimboyo de chaque Gims na loi na les cordons de chaque Gims. La personne bote pas petit dans la Dani Chandou. Nous n'avons qu'à la Chine et pas petit dans la Dani Chandou. La personne bote pas ya foule Lukisu. Chinois noir, président ba Congolais, Benangwanju. Mais ça n'a pas il y a patient Ilolo Karambongo dans l'Afrique du Sud. Dekolanga patient Ilolo Karambongo. Patient Ilolo Karambongo. Ilolo patient. Mon papa Ilolo n'a pas son mot aller-retour. Ouais, on appelle son Kalate dans l'Afrique du Sud. Karambongo. Karambongo, Babimbo Mzebele, c'est un peu dans studio, c'est pour soutenir ça là bien. Mbote na pesi na Maserati mama Kipavita, na pesi mbote na mama Mongala ya Brigitte, na pesi mbote na mama Vero Kelan, na pesi mbote na mama Déboulonné ya Déboulonné TV, mbote na mama Ndingari, na Dakar mbote na mama La Joie, na Madrid mbote pe na mama Ibali Azaï na les États-Unis.
mbote na bato nyonso balingaka tolobela vie napesi chance la vie boketu mbote Davina boketu mbote Eli boketu mbote bana nyonso oyo balingaka ngai na ye lelo korépondre na makambo ndenge ezoleka. Voilà, Wayambo, toyambio lelo tomeka suko sola parce que information eza sur le terrain comme on ezolo bama lelo yo ya kosakana te omeka na ko yebisa biso nanu lelo yo vraiment to na biso to yeba parce que mai pe ninga na pamba te tomoni yo na bilili par-ci par-là mais quand on pena yo mo yebisa biso likambo tozo yo kawana babi Wayambo a changé autrement le calendrier ba police kanamba comme on benga Joseph Kabila on dit que c'est bato choqué bato Wayambo. Ah oui c'est quoi yo boule les amis OK Goma boule les amis Papi Gen omoni ba Congolais bazo sakana na ba vie ya bato ngai nayaki bitumbo na salaire ba Congolais te moto pa tindelanga na bundela Congo te ezali qui patriotique na ngai etat que mwana mboka o nazali musicien munene ya Congo naza lobi lelo na kozala un grand homme d'état bato bazo rêver bazo tekala na bare mais nga nazo avancer ya on asalaka album na losaka 2 albums na lobi 3 na lobi pas de complexe il y a beaucoup de Congolais baza ba complexé et puis na ko sala avant pas de recul ngai na ko reculer lisusu te naza mosi ya loti te pona tala sima na balusa mongwa na bezo Congo ezala sauver après 3e album na sala que pas général d'Abira na Brazzaville na sala akila faute makambo ezele que za faute Wayambo faute ba passer ya ba politicien non ngai Papi Geni na bundai bitumbo yo nazalaka na parti politique ya moto te nazalaka na sima ya moto te to soutenaka Martin Fayulu bato bayebi à l'époque to soutenaka Jean-Pierre Mbemba na élection 2006 na soutenaka Jean-Pierre Mbemba na prison na Laye kokena kotala ye mais lelo bato wana bafutanga nani bafutanga monnaie de singe naza esclave ya famille Tshisekedi te naza esclave ya Mbemba te naza esclave ya Kamere te naza même esclave ya Kabila te naza esclave ya Nanga te ngai na bitumbo bazobunda na solola na pouvoir sans pouvoir ya Félix le seul moto na tambola na ye na mokili eza Félix opa ya pe na bafete na ngai lelo a négocier pouvoir n'est pas ya Kabila lelo na komo benga Joseph Kabila donc changer pena ndeko na ngai Félix a benga ye nani na continuer na nzambe te na kosana place nzambe te na bengi Joseph Kabila mo choqué batwa te na choqué mutu te yokanga nde nazoloba yaya tokota na un moko place un eza te lelo so tokomi koloba boye po bato baza France na ngai na face na ngai bango bakalisi nga na yuma nga aza aveugle nazomona te Félix po akoma wana nga napesaki pouvoir ntango Félix anégociaki na Kabila tunanga ngai ntango alongolaka signature na Genève ye na Kamere banégocie na Kabila afukami bapesi pouvoir Congolais nini abeta Félix tozotuna ti mpo tozosala politike mpe biso to Félix akoma wana asala deal na Kabila nanga mpe aprokamaka ye Congolais nini abeta Félix ke ndenge nini okosala ondimaki bapesa o pouvoir epai ya Rwandais soit disant ndenge tobanda ekobenga mpe nde tobengaka faut tozalaka clair badistraire bato te on peut pas distraire quelqu'un bozoya boye bokanga boketi Wayambo bavandi 30 ans exil bino bozo bouffe mbongo ya Congo bozo détourner ba millions de dollars nalobaka kaka mpo nakokufa ka vengwana nakufa colonne vertébrale ekatana
après basekanga de basekanga wana elo côté oza na nini Félix a négocié pouvoir Félix a droit okutana ko négocier na Kabila pour koma Félix a droit okutana na Kagame sans problème Félix a droit ya okutana na Museveni Félix a droit okutana na M23 nanga na Doha na Qatar Félix a droit okutana na Moïse Katumbi. Plus grave, Félix a droit okutana na Martin Fayulu face à face. Na président Eli. Na président Eli. Moto kutu abotolaka pouvoir la 2018. Yemoko. Président Eli Martin Fayulu. Yemoko. Madidi. Akutana na délégation te mena Yemoko. Martin Fayulu Madidi Martin. Ya. Un peu sombre. Donc Félix na Martin Fayulu bako solo là. Problème exact. Félix a Martin Fayulu, problème exact. Mais ok, en 2018, Martin Fayulu a gagné à l'élection. Il a plus grave. Martin Fayulu a limbisa. Félix, comme il est là, mon idéologie. Ce qu'on gagne. Mais en demi, ma dialogue avec Félix, il y a une bandoki na Kisasa, sans problème. Félix a été aux États-Unis, Suko. Autokuta na Rubero, Banyamurenge bakutani. On a un problème, makele les athées. Mes frères, dans l'équipe on a justifié. Botika 2 poids, 2 mesures. Nana grand leader, Nabima na Congo liboso à Félix. Comme on a des ganga na Congo liboso à Félix, liboso à Martin Fayulu, liboso à Jean-Pierre Mbemba. Mande ba papa na bango ba na politique. Nana za mon a plombé, mon a pêcheur, na créer musique nangai harmonica mbunda donc na ya poto na tikia ba politicien te na travail nanga na 89 toujours ba makambo po batu basakana na vie ya batu te vie ya moto ezali sacré vie ya moto ezali na lisekite Congo eza en danger Papi Gen tango Félix na Gilbert Kakonde bakendaka kozwa M23 na Uganda bayaka na bango na Kinshasa basalaka bakor boketu ya bazalaki wapi na exil non na pouvoir à Félix na sololaka na Didier Mundibu c'est mon frère lek na ngai ayebi makambo nini tosololaki nalobi Didier Mundibu ministre ya sport na soutenir ye po asala politique mpe na soutenaka nga na etoala problème te ayebi makambo nini tosolola na ye nasololaka na Peter Kazadi oyo azalaki ministre intérieur ayebi makambo nini nasololaka na bango nasolola na Kulutu Charles Okoto PDG ya Miba bayebi makambo nini tosololaki mpo tolobaki na moment moko boye il faut totya na se eza balobaki mwana mboka azwi mboka donc biso to mpe tona droit ya kocontribuer na développement ya mboka biso tout on a droit ya contribuer na paix na kata mboka mais tango Félix a eu pouvoir na ye nga na soutenir papa Etienne Tshisekedi na ye baba ndemba ndenge na ndenge ye moko ndeko Félix na soutenir ye tango akoma président rassemblement nga na soutenir bango na retour nga na zwa nini epala bango bafutanga monnaie de singe nous en exil. On comprend le Papi Gen. Très bien. Les longs en exil. Pendant 28 ans à 29 ans. Maman Koufi na mon place bakundi maman te. Leki nango la ninga babomi na niveau bandara na mon place bakunda été. En bref. Lelo oyo na pouvoir à Félix na na bande comme suba ba ministre. To solo na bango ya babete. Sokolandi nanga na solo la nanga na solo nanga 3 fois la vidéo on comprend mais nga na za moto ya IDP cité nga na moto ya PPRDT nga na moto ya sauver le Congo te nga na moto ya M23 na AFC
na moto la bango te nga na leader moto ako reconnaître force na nga lelo lobi na kosala ne alliance oyo azo reconnaître nga te nga na ko reconnaître ete naza na bana nasali ebele nakoki kosala na komba yoke musicien ya Congo akosala yango yoke oyo nga nasali mpo na délivrance ya peuple wana mpo na koloba bavérité nabundisa Kabila nabundisa ye na profita na bitumbo nabundisa Kabila c'est famille Tshisekedi lo baba millionnaire baba milliardaire na liaka combien et pas Félix Tshisekedi naliaka combien pas Kabila naliaka combien pas Nanga nabundaki pete bitumba moto afutanga me Kongo nde futa ngai au compère Kongo nde futa ngai mais lelo oyo Papi Game tolobela vie na lobela vie ya peuple congolais na sauver le Congo na même na tango ya pouvoir ya Kabila na Kinshasa 18 ans mais mon grand frère azalaki chef d'état-major général Etomba toi même village nazalaki na batebele wana Jean-Pierre Mbemba basala 1+4 oyebi yango na Kabila Jean-Pierre Mbemba azalaki vice-président vice-ministre économie barubela bazali dingobe badora nomba nana aliani natikala ka exil ya koganga kodénoncer Kabila sala 18 ans mota dénonça Kabila lokola nga azate mota finga epe lokola nga azate na bati paselaki na colère atambusaki mboka mabe na kufela ba beau-frère nga ba Florbe Tchebe ba fidèle ba batebele na dénonçaki mais ako continuer na haine wana jusqu'à quand bato tout ça là qui politique autobaki que Kabila est étranger ba solo la Kabila ba zo pouvoir on comprend est-ce que ngai bokechoa yambo de la vana boy Félix Lungwa depuis 2018 asali boka bato bobenga nga frère nga bokechoa na komi pe président tobundaki naye basala yango te bakoya na baprojet bakoya na baparole na bango ya mensonge ya manipulation bakosi oto te bakosinga te bamikosa pourquoi bazolela ne chantez pas la victoire avant la guerre il y a la guerre non bien c'est ça bato bazolanda osali 300 km blague te c'est ça non c'est là c'est ça Papi Game nga nabundisa régime ya Kabila mais batinda bato te bakolongolanga bilamba batikanga mutakala te mais régime ya frère na ngai Tshisekedi oyo toliaki na ye totambolaki na bafete na ngai bato to bazogangana to bazalaki barescasade balégime mbobo ye mosu azofinga aya mpe amela badaniela bapeti na ngai Jeannot Kabuya bamaître dona baye mpe na fete na ngai bavandi mais bango batindi baboma ngai batikanga mutakala na la mone te bazokoka critique te bazokoka critique te batinda bato nakufaka babomaka ngai son otie entre Kabila na Félix na naza le plus dangereux c'est Félix oyo bakongolais bazobanga oyo bakongolais azomanipuler bango Félix pouvoir na ye régime na ye naza na baépreuve ngai naza na baépreuve mais tel qu'un chrétien na pardonna nyonso wana amen na priaka mpo na bango Jésus-Christ alobi prier mpo na benemi nao moi je prie mpo na Félix a changé cœur na priaka mpo na bananga bachange minduki etika kobeta bango baya batikanga mutakala mpo bakanisanga monoko babosalaki mutakala na ngai ezoka ya Yesu Masiya mutakala nde ezoka ya Lumbumba mutakala nde ezoka batikaki Florbe Tchebe lokola bomaki Chéribe Okene basali nango boudin basali so basala yango mapa saucisson de Paris nayebi te eloko nini bayaka koluka bayaka mapa bazali saucisson de Paris oube basala yango kotosi oube milele oube metaniki oube magusta
ou bien mangue sende Papi Gen n'a pas invité vraiment on comprend baya batakanga mais na pardonna nandima ngala muta invité ngala muta colère lelo même muto binga Papi Gen aza diable na kosolwa na Papi Gen na prison ya moto te na kotika la esclave te nga bundaki pour peuple congolais ba mi libéré peuple congolais ba boy komi libéré peuple congolais ba préféré bazongi la musique peuple congolais ba préféré batika la esclave. Moi j'ai fait beaucoup de travail et puis tina lelo chaque jour nazo dénoncer nazo interpeller peuple ya ndengeni quel peuple nous sommes humiliés quelle humiliation lelo n'a sauvé le Congo dans la grand frère Kuna. On comprend. Très bien. Grand frère Nanga José Makila. Est-ce que Nana Kubo yana solo la José Makila? Yonani okupekisanga solo la José Makila. Yonani okupekisanga solo la Jean-Claude Vwemba. Yonani okupekisanga solo la Matata Ponyo. Yonani okupekisanga na solo la Frank Diongo. Baba Congolais non? Soki bakulutu ba invité ngai na chat na bango ya sauver le Congo nazate ni cofondateur ni membre ya sauver le Congo ngala za na plateforme na ngai peuple mokonzi olobi ke nokoma parti politique pouvoir au peuple pour le peuple par le peuple soki ba epa Félix ba reconnaître kombo ngala sala kina bango te mais tant le grand frère nanga zomona ke leki nanga bundi leki nanga yaka kotala makambo tozo sala nazo commander so na kende kuna na réunion bango kati na kota kitepo naza na sali ba corps moko te na sauver le Congo na kende te ke invitation ya kulutu nangai ya José Makila na Frank Diongo Bokulaka na Jean-Claude Vwemba et puis na ye na kutani na Matata Ponyo quand même bala liboso mais yoka respect ozomona ke moto aza na sagesse ebi valeur ya bato baza ya ba IDPS wana bango bakasi bakoutilize bato nyonso soki boyebi valeur na nga te nga mpe na yebi valeur na bino te na contre rendre moko te bomenga Congo bino mutu bozotonga bandako bino mutu bozosomba bavila na bino libanda bino mutu boza bariche ya Congo mes frères il faut botika boketo ya bokalme ngai nasali accord moko te na bunda Kombo lelo ndenge nazobunda te po natindikaka bato te ngai moko naza komitindika ocomprendre Papi Gen ndapesi na opposition te lelo tu bato bazo comprendre te soki lelo bakulutu na ngai José Makila na Frank Diongo na Jean-Claude Vwemba balobi na ngai ke oromona Kabila na koromona Kabila pourquoi pas soki balobi lelo tokutana tosolola toute la première fois po nasolola na ye te nayebi ye te namonaka ye kaka ndenge adirija Congo président ya Congo ye mpe amona ye nga ndenge nazala tina lelo nazala na opposition soki balobi tokutana na koboya pourquoi bokati akomi kolabo po akepa José Makila bokati akomi kolabo po azosolola na Frank Diongo José Makila aza congolais te Frank Diongo aza congolais te Jean-Claude Vwemba aza congolais te est-ce que nzela wana poni solution ezali solution eza totala na solution te tolanda nano etaki bapatriote etaki bato etaki baêtre humain ya Nzambe solution ou bien pas solution on les a secret ya Nzambe siko bato oyo baza se sentir on dirait neti yo choqué bango ça bango naliaki epa na bango te oyo ayebiki naliaka na poche natonga poche oyo ayebiki afutela ngai tike ya trai aboya kofutela ngai oyo ayebiki apesa ngai atielaka ngai biloko na sani abuka sani na ye eza likambo ya echoki bato te donc wayamba sa fiche pena donc eza oyamba sala ngona kobatama mais nalobi
est-ce que Félix a le pouvoir et pas Kabila à combattre? Oh, mon frère, mais la sa politique, mais la politicien. N'habite les Knanga Papi Gen, n'a opposant, mais la politicien, on a les politique. Dans la politique, beaucoup bunda. Et la politique, il fait que la guerre y a pas idée. Non, il y a pas assassinat. Non, il y a qui jalousie. Non, beaucoup Félix a aimé. Aujourd'hui, Félix a aimé Nangate. Un collègue n'a politique. Martin Fayulu a un collègue n'a politique. Joseph Kabila. Maman, c'est bizarre. Martin Fayulu a Yokani. Bongo. C'est ça, moi, on a pour 4 ans. Joseph Kabila a un collègue n'a politique. Nanga a un collègue n'a politique. José Makila a un collègue n'a politique. Moïse Katoumi, collègue n'a politique. Jean-Pierre Mbeba, collègue n'a politique. Toi, la carte politique. Pourquoi toi, Inana? Pourquoi toi, Kalmouté, Mamabe? Pourquoi nous avons ce qu'on a bien Kabila Nanko? Pourquoi nous avons? Tiens, mais, Nabengi Kabila Nanko, parce que, il y a les gens, se croient que, Bango va profiter et pas Kabila, va comme Wana, n'a ce qu'on a dit qu'à la haine. Yo Zalaga, mais comme n'a eu Tchantoum. N'a le Bakakaka, ça la Zalaga, bongo. On comprend. Pour moto ya kusala langa vidéo, ça fait que bonga le sauter. Nana pekisi congolais mon côté, alongola Félix ça la coup d'état. Na pekisi congolais mon côté, a libéré Congo. On comprend les papiers. Très bien. Donc bitumba ngona na édition que ngai na sala accord na IDPST. Na sala na accord na IDPST. Na sali bakor na sauvé le Congo na PPRDT. Na sali bakor na M23 na nangate. Mais il y a les jours où on a communiqué intérêt à Congo ezali, lelo intérêt na ezali. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, Kabila Rwandais, mais Rwanda n'a de Kabila à solo la ganae. Azobo de leba kutana. Kagame Rwandais, Kagame Avandi, Donald Trump Avandi, il fallait Félix Aboya. Donc l'autre va que non yo moto ba Kabila Rwandais yo lelo. Donc c'est na kati ya politique. Na kati ya politique to komisoni na ba guerre ya ba idée. Na boulé belé na salé belé na pesa peuple congolais kanda peuple congolais arracha bitumba. Nana urukufila bato bazobina. Ils ont battu na kati combat na le combat continue jusqu'à dernier souffle na la CMO. Nana Kabila Nana Joseph Kabila tu as un problème te? Au changer namba mo comme le changer. Bon ma benga Félix Tshisekedi Antoine Mabe. Si on a benga Kanam na benga si on a benga Chido na benga ça me regarde moi. Et tala on n'est na la qui n'est na la mouki. Mais nous voulons en tout cas Joseph Kabila. Oh mais na lobe ndeko na ngai. Tozo kende lobi tokina na table à négociation. Soki dialogue eza lobi. Kinshasa na kende. Ah Félix a dit que no dialogue eza na Kinshasa. Kasi yango na zolo ba boto ya président de la République dialogue na Kinshasa. Mais na lobi mon frère. Un problème à libre. OK. D'abord auto Félix azolo ba dialogue na Kinshasa, dialogue na Mbandaka, aza libre. O ngape na zolo ba naza libre. Moto aza la vision na ye, moto aza ko passer makamba Congo na ndenge na ye. Soki ya moniki ngana zozi la dialogue église catholique. Obi que Félix aux États-Unis, bazongi si fala na catholique na ba protestant. Ah bon? Oh. Ba bise zonga zoba M23 bananga ba Kabila ba boketu wambo bino tout sur table. Wapi? aux États-Unis. C'est pour ça ma web. Azobino bo ajma. Mais écoute bateau ba ko sala yango eza catholique ne ba ko décider. Bako sala yango na Kinshasa, exemple, bako sala yango na Brazza, na Togo, na Angola, pourquoi pas l'Angola? Bon, sali, bosololi, pèse à la tête, bozo kangaka, bato, bikanga, kanga. Liberté à bato, ezate.
Pour mon tabou ka Félix Boutini Batali bon maé. Toboyi tribalisme. Toboyi ba eni biso na biso. Ezaloza Mongala, ezaloza Mukongo Moswahili, oza Moluba, toza ba Congolais. Totika ba eni ya ndengwana. Lelo zosa boketu mabe. Lelo bomi boketu bongo lobi. Imagine wamoni yo na Pamela Grace. Vous rejoindre plateforme. Mais c'est ça. Ah yo ya kamabe ezali. Pamela Saini. Aya kiwana. Mama Bibi Kapinga. Tout ça ka émission. Bon Pierrot Loire. Bayar bataka pe Pierrot Loire. Balinga ba boma. Suko yebisanga po na passer message pas Pams. Moi c'est à Pembe. Ma béni ali. À pièce hein. Oh. Le jeu d'une bichette. Pamela Pams. Petit Wayambo. Wayambo ne makambo. Ni kama grave ne zate. Wayambo azu milieu à félicité. Wayambo alembo ngamutote. Wayambo azu sa la politique. Wayambo azali observateur. Nazo observer. Comment Donald Trump là comme si Félix Tshisekedi. Oh. Non. Mais azali libre. Bon, ce que Donald Trump a comme si Félix Mabezate. Ce que José Makila, na Frankie Diongo, na Matata Paul, ba comme si Boketu wa Mabeni Neali. Oh, mon frère, 2 poids 2 mesures. Mototo azali libre na passé na. Souci na biso, Congo ezala développer lobby. Peuple na biso balia, Kinia ekota, Congo zonga bomoko, Toboyi, peuple azo kufa. Mais nakata peuple bakufa kala ba ministre bazala bangutu bana bapoto bana bangu bakufa lo bakufa la accident. Non bien Wayambo. Sikoyo yo zaki quand même na réunion wana, je crois que oyoka ki pe oyo senga ko yoka. Alors, maintenant comme ça biso, ce qui le loyo dialogue et salamité. Hein? Et loko tozo la ce salamité aux andeni. Non, et toutes les façons tant basala ki conclave na bango blessé na 4 biso zala kité pour biso toza ba membre na bango te. Ah tu rigoles to pesa ngo de. Oh tu rigoles. Petit na les yeux les biches. Na mon simbi. Tu rigoles. On monte à J3. Quel peuple. Voilà. On comprend. Tozala ki wana bango pe baboyi baboudé. Dans le lobby qui est salamité, par exemple. Mais déjà, les meilleurs gagnent. Toi qui n'en as pas affrontement politique, affrontement diplomatique, makambébélé, banane va payer lourd. Banane va payer lourd. Et ça, peuple congolais va se koufa. Tant que les Kabila Zala na Jean-Pierre Mbemba Semaka Mindo qui contre Mouzero la Désiré Kab, ba rébellion Zala Kibeli, souka la mé souka gani. Maintenant, la c'était négociation. Tout boy orgueil à Félix Tshilolo. Félix Tshilolo, il a droit à être, il a droit à ba Congolais. Aujourd'hui, pouvoir n'a pas deal. Ceux qui va dire les péter, vous allez obliger à pouvoir d'acceptable pour sauver Mboka. N'a pas internet, Félix a internet, Kabila a internet, Langa a internet. On peut mourir aujourd'hui, demain, au Kofoké. Tout est qu'à Congo, il y a compagnon pour pouvoir, il y a Félix, il y a IDPS. À ce qui pouvoir pour ça, ça va Congolais. Après ça, qui pouvoir pour qui ça va ton exilé. Après ça, qui pouvoir pour le Congo, ça va développer. Tout le monde autoroute. Après ça, qui pouvoir à négocier, à pouvoir et pas Joseph Kabila pour nous, qu'on va Congolais. Pour bailler bakaba milliards de dollars. Tous les Congolais ont le droit à sous la Congo. Même avec force, même avec guerre, on peut pas jouer. Ça quand on a Congolais bazoba, il y a bakizengo bazo comprendre. Na botami na mabele zali béni. Na droit à profiter na Congo avant na kufa. Na profiter na Congo na tanga zai comme on a se flamaka na combat Boketu premier. N'a besoin du tumbo na zongi Papigen au contribuer au idaganga tala musika toi la besoin lobi tout comme ça va faire la besoin na kimete que
ok kino c'est une semaine ok kino zongi na ba France ba Belgique tous à l'aise pourquoi na Congo na biso insécurité totale Kinshasa c'est comme une ville fantôme Kinshasa ville fantôme très sale insécurité inondation partout bamobondo bazoboma na porte à Kinshasa bamobondo bazoboma na porte à Kinshasa badrone ya Félix ezoboma pepe nanga pe azoboma pepe banani bazopeye lo surtout au téléphone orgueil ya Félix c'est fait baboyane obo tokosola ye moko lobakani na kokutana na Kagame te mokutani na Kagame ya l'équipe belge l'équipe américaine aleki Angola ye moko akobondela Angola lelo même président Jean Rolé doit kokutana na ele soute toboyi des poids des mesures toboyi manipulation tout ça a besoin ya paix pouvoir Félix abanda Congo te Congo ebanda na balumbumba natangire bato babanda ba Etienne Tshisekedi bakenda bakufa bangozi Kanibon bakufa ba Moïse Tombe bakufa Munguludiaka kufa ba Kibasa Maliba bapinga Kasenda ba papa Sete yale ba papa Bomboko ba Thomas Kaza ba papa Nendaka bakufa tope sa chance na Congo tope sa chance ok Wembo peut-être sur la vidéo moi na Kinshasa là on vite fait garçon moi les rappeler l'émission boye a chargé yo pour la liwa ya Armatungo là peut-être sur la ndake on a distraction kasi base ebele ouais ba comme Coca-Cola ka Fanta ka Quick loka McDonald's ndeko nanga na ebi bango kutu yango na lobino ke simbe na bango yango bato babelaka mutu koma kaka komba bokechwa ya na mope lekila ngapo na maloba bakati bazwi na ebi ete koma ngai na kokontribue na boma Armatungo même moi si nazomona elekeli mama filo bayebi ndenge ndeko na biso moto atangaka komba Armatungo lokola ngai c'est garçon aza lokutama aolukani mais bazebeli mosu mpe balimbisa ngai prophétesse moko ya IDPS prophétesse sorobi ya IDPS aotosa mpe prophétie nako mpona yoka ege moko abimaki boye boketu nzambe abotoli ye boye mpo nini nakutani na ya José Makila na matata po tala baesprit mabe donc mpona bango yo fozala arabe mais naliaka mbongo na bango te donc mbongo Congo ekoliango te te na et toute les façons volia il faut zala membre ozwa pouvoir naza moto ya IDPS te pouvoir ya IDPS rien à voir na boketu wayamo sikoyo nga na kovanda kaka ndenge bitumba to na si na sali soki na contact na bato ya Joseph Kabila mabeni nezali olini so naza na contact na bato ya Joseph Kabila mabeni nezali nakosola na ya José Makila te grand frère nanga propre un homme bon cœur awa kutokutana na José Makila eza bomu kokutana na Kabila eza nde c'est kokutana na Kabila na kuzwa te ezala kuzu ezala pas kuzu bota unakutanaki na mozito namona mabe ntango nasutenaki nakozala esu na haine te nga na nzambe te nakosa place ya nzambe te nakoyinaka bato dans les vides te moto na moto bakojuge ye na oyo ye aseme ocomprendre etat que nous sommes les vivants toza bamort te tozomona Congo ezokende na danger toza na besoin ya réconciliation soki justice ekoya justice ekosala justice ya nzambe ezali justice ya mokili ezali ndeko na ngai sikoyo na bandoyinaka mpo bango bazomanipule bato mpo na Kabila Joseph Kabila nga mpe nakota na baje na bango sekaliso continue obike mutu obike atuko franchement mutu change mais kaka to changer non na cadre ndeko na ngai ata na bengi arrêt du politique na ça change quoi mais mbalo mikolo zo longa ime bona te mais na lobi ndeko na ngai Canada sa longwa
Ah. D'après ce dème. Ndekolanga tokota na ba piste na te. Mota dirigé Mbokana pendant combien des années? Plus de 18 ans. Akimisaka ba 23. Tout le mensonge te. Peuple azalaki na moi les ba na makambo. Peuple azalaki ora. Félix a eu pouvoir na tanga nani. Ya Kabila. Si on a continué elle na ndengene. Na continue na ruiner pourquoi? Je sais c'est ça la soki bon azalaki mabe yena nzambe na ye. Moi je cherche la solution mon frère. À travers une solution Congo et cause de Malobi. L'apparence trompe. Donc, vous avez pisté. La solution. Solution à Liboso, ba Congolais balinga Congo. Solution ya Congo, ba policier batika manipulation, batika mensonge, bazo négocier kana batowana. Félix a négocié na bango ndeko nangai, ba ndeko IDPS bazo mona. Félix a droit au Kenya Doha pour batola basimi minduki. Nanga simi minduki, MP3 basimi minduki, bala droit qu'on négocie. Donc biso katolo bakabotola minduki te c'est ça, bato bazo profiter. Ndeko langa soki nazalaki na mbongo ngai boketwa na ngana kanga vila mbandaka na minduki. Oh, au nom de Dieu unique na koma nzambe wa salamokili. Nana méchant. Comment ba groupe moko ya bato ba escalette moko bato kopola bazo manipuler bato mais bato bazo comprendre te. Ngala pexé Félix a sa l'autoroute. Ngala pexé Félix a sa la autoroute te. Ngala pexé Félix a bon ça va carnizo. Va chuquer. Oui. Et bunde ya mboka. Oui ya. Na pexé c'est le côté. Na pexé Félix a gagné le territoire na pexé. Depuis avant 7 à 8 ans, il y a phare de décès, va récupérer combien de territoires? Nini? Phare de décès. Phare de décès, phare de décès. Phare de décès. Bah, koufa kalat. Bon, va tromper vigilance na bisoté, na haine na mototé, na dépendant na mototé. Au mitan batali na makambo bati DPS batakanya banga ba bomanga. Congolais ni na tchaki mbonga avocat. Congolais moko apesa na mbonga avocat sati. Nazo kufela Congo, na kufela la Congo, soki nzambe te, menga lelo naza envie te. Na ndako na vidéo momo zo sala na Bokoto TV. Obi soki dialogue moto moko zo ya kusakanda, so dialogue esalamite moto moko ya. Mais c'est normal. Et que le affrontement déjà ezali. Affrontement politique. Affrontement après. Mais nous on est déjà prêt. Sur table. Mais aujourd'hui on affrontement. Koboto la Goma, Koboto Luvira, moi Samba Kozongisa. Les lobes territoire moi 5 territoires babotoli na M23 na nanga. Les affrontements. Maki sanga ni sayo ndé les années. Mais kasi moi sali magike. Bango bana ba drone. Tant que on a 3 mois, au bout de 6 mois, il y a un congobeta. Vous avez un soldat, vous avez une expérience. Les logs, vous avez un drone. Même si vous avez 23, vous avez un drone. Biso drone, biso bête, et vous avez un congolais. Et puis, il y a un wenche. Oh, oui, biso. Oui, bino. Oui, gouvernement. Gouvernement na bino ya phare de décès. Et puis, il y a un congolais. Oh. Mais depuis le mois de Chikarmouche, la Rwanda, depuis Félix à la cabine, mois de Chikarmouche, l'issas moko kaka. Oh, mais il y a un problème. Mais territoire moko armée à phare d'essai, babotola, yosoka babotola phare d'essai, babotola territoire. Non, bien, là, on dit que le président de la prière aux États-Unis, au moins, que ça va. Comment on a la prière? On a un mensonge. Oh. On a un gère, un pasteur. Il y a un peu de à Kokoufa. Comment on a besoin qu'on prie un spectacle, qu'on prie un moté, un moté maté.
koprier basambelaka nzambe te mpo bato bamona ngai ata paster dalo moto akomelaki akomelaki priere wana amona église adalo mais wana priere na ye moko ayaki nango na motema mais nalobe siko priere wana etali minduki te priere wana etali boketu te priere wana etali José Makila te Moïse Katumbi te etali Joseph Kabila te etali nanga te tona besoin tosolola tosolola nde makambo ya Congo yo ozo priere no Congolais apriaka tozwa nini belela no Dieu d'Abraham bakufa kala bakozongaka te wana bamakambo ya jeu d'esprit wana mensonge manipulation nous on s'en fout. Ibrahim Traoré azotonga l'hôpital Burkina Faso atongi yango na prière président Angola atongi deuxième aéroport na prière c'est ça likambo ebomi mboka yango moni soki nga nazwi mboka wana soki tozwi mboka na lelo première ordonnance tokokanga tous les églises eloko liboso peuple congolais fazwa spiritualité parce que bayibi peuple congolais vérité balatisi peuple congolais mensonge soki lelo ngai nazwi mboka wana lelo première ordonnance kokanga tuli bachaîne ya baeglise kokanga baeglise nyonso na Congo kokanga babar il fait silence ekota na Congo bato barefléchir mboka lelo peuple mabe ekomi malamu ekomi mabe tala mvula ebeta na Congo peuple balobaka kasi danger yali soki kaka mvula eza te bana moyelanga masanga na masanga insécurité ndenge peuple akomi nyama peuple azo réfléchir te bato oyo bato ebele lelo majorité bakongolais yango nalobaka ke 600% 99,9 bakongolais babandoki comment vérité bozomona vérité te en face bamikoso komi pese ya brosade eza te ya mafuta ozwangwa pepsode ozwa oyo bajeune boni na Kinshasa la majorité baza na éponge te mais 600% bakinois na bakinoise na réalité otoloba bango bayebi na bachambre na bango ntango mvula ebetaka balala likolo ya batole na balala bango bokomata likolo ya batole bamati te il faut kosauve peuple ekufi il faut kodélivre mboka na biso mpona mboka ezala délivre tozosenga na badiable na bino bozoloba bwa bachrétien yo ozosambela mwa motema makasi mais benga bato lakisa bato ki wana bon cœur quelqu'un akutani na nzambe akobenga na bapayen ngai nde nasai priere mpo ayebi ke congolais alela priere asambeli ya chrétien ndoki nde ye wana ndoki ya congo eza bapaster wana binemi ya congo eza bapaster wana bandoki tu babatami na nsima bapaster wana bekobiste bakinumbise les assassins bagrands bandits de grand chemin les races de vipères ce sont les faux pasteurs là oyo bana France Belgique bango tu balandi bacongolais apona tosala émission moko awa tosala émission moko baki tosala émission mpo ya bapasteur alors oyo mboto osisa na biso bato baretenir ke bokeco kozala ennemi su ya motu te nazalaka ennemi ya motu te nakosala place ya nzambe te nakomoluka nde solution nazali observateur ndenge na bandaki koserve pouvoir ya Félix namoni ke intérêt ya Congo eza te yo ketini combien de fois intérêt nini eza kuna mife toloba vérité te Félix azwa pouvoir epa ya Kabila mboka eza ya Kabila te ya Félix te ya nanga te bayokana sikoyo ngai boketu wa yambo bato ya IDPS oyo akomi kolabo nde Félix ateka mboka tu as trahir te bato bazoloba ndenge wana eza bato ya IDPS eza bakongolais te bokota na komba na ye ntango nazolobaki na moto ya Kabila te naloba ngo combien de fois na moto ya Félix te na moto ananga te mais soki etangamiki nasolola na bato ya Kabila nakosolola na nko mpe na mwa kanai tout droit na kanai kaka balongo tout droit lebsi ya papi nayebi te
est-ce que vous comprenez makambo? Non, mais est-ce qu'on gagne, on comprend raté? Les loyaux, quand babi soki mo paka no mo bongo ni motema esengezaka na likolo. Nde to yo kaka. Hein? Sikoyo, boke tuwa yambo, bato wana bango ba osola. Ngana moni Martin Fayulu na Félix Tshisekedi bayambani. Ah, bango ne bata ba problème wana bango aller. Bayambani, pas de problème. Sikoyo yangani na kati. Boke to ke réunion mo ba boke. Ah, boke tu. Leader. Te boke tuwa yambo azali leader choisi na Nzambe. On a le bano lilo. Boke tuwa batambola na papa Kimbanga 1921 na Mokongo. Naza na histoire ya Congo epala ngai. Clé ya libération ya Congo lelo ezala maboko na ngai. Okokamwa. Ekotikalaka pe histoire. Nga na Nzambe te. Nzambe asala mokili. Ba français basalaka ba avion. Ba millions d'autoroutes. France etongami na prière te. Chine etongami na prière te. Les États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Canada, Norvège etongami na prière te. Turquie comme le roi na prière. L'amour, toi on a besoin d'amour. Tout ça on a besoin d'amour. Botika ba ranki na papamba. Kokuta la boke tu vois mon Franck Diongo na José Makila na Makila na Matata Pono ya ngona te ke boli à 3 fois par jour ya ngona te besoin d'électricité 24 heures sur 24 heures. Arrêtez qu'on distraire le peuple congolais o bazo bundisanga na bazo salelanga pipi voilà obiki na zo lela obiki na banga na nde likolo boye obelenge bato su bazo finga bato su bazo ko ngabi na bota mandeli na nkona kana igaga tout droit mais na zo ko et puis surtout que na dialogue ba ki na utaka ndati comme président de la République oui niveau mayele na l'équipe bango amour mboke ndeko langa ko diriger Congo et ndo bati fozala ozala licencié non faut ba français bato bakasaki solobi français solobi français oyo congolais solobi français ya Marie Le Pen ndo ya mayele solobi anglais ya Donald Trump ndo ya mayele na complexe peuple ya ndenge nini petit Moïse Boketo Ngombo tokodirige Congo tokosasine ngasi nazwi Congo nakosasine bato te nakodivise peuple te nakolanda lokolo ya papa Lumumba Maréchal Mobutu. On a besoin d'unité, on a besoin qu'on puisse peuple congolais Moussala. To boy pouvoir y a mensonge, to boy pouvoir y a manipulation, to boy tribalisme. Bolobi République démocratique du Congo, liberté à bateau, droit de l'homme, justice. To boy qui boke tu as balobi, ou boke tu as commis un naboma motote, naïba monga Congo te. La joie peut fonctionner au Congo. Le mois 1997 jusqu'aujourd'hui. Dans la choix nangai, mon colonel Romona ke Munga, il a coupé sa position, il n'a coupé sa position. Ok. On comprend. Mon colonel Romona ke. Donc jusque là, on a coupé sa position. On a coupé sa position. Mais pas ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Oh. Ah, mais comment ne chantez pas la victoire avant la guerre? Il y a la guerre. Ouais, moi, c'est mais il y a aussi la négation dans sa émission non gagée. Mais tout le monde va se battre. Il y a pas pu pardon. Bandele est le comme Moutonano. Moutonano a fait ses positions. Mais Bozo Banganini. N'a pas les autres qui l'ont. Oh. Donc, c'est-à-dire. Donc, bino mo ga ndebo yoka naka bino ga boso la boliaka botonga boso la boso la ba virement mais juste que là il a koso boketo yo sola kaka koso la kaka non boketo na leti na lela noté na lela pe le côté na so bien pe na côté au terrain na sele non parce que va proposer pas le côté quand on fait sablé même la chemise à peine la cravate cravate ok vin sablé
na chemise à kokuta na kaka kokuta na pamba na sapata bande church etoko ngambo ndenge nina kebe sauver le Congo mais bino ngala vanda ke bino bobano mona ngaite mais pouvoir rebeller pesa mbeka na souvent le Congo mais bangona mais likamo tozoloba bangona nde bapesa pouvoir siko baboni ke balingi bapesa su waya mo pouvoir ngo obene waya malgré ça so coup d'état kasi ka ba banga ngo ba banga nde bongo ba banga Kabila so ko pesa su waya ba ko mara to suka ndengeni eloko bangisi bango bino mo be bo ba collabo bino mo be bo ba traite bo trahir Congo bo zo piller Congo sous-sol Congo les lots minéraux ya donc ça bengi Kabila Joseph Kabila ele galango te ngala tika ka ari di politique là wa moto sisa ari di politique wa moto sisa to sisi le basuka dani to sisi le basuka ko suka jusqu'à libération Congo et pour l'émission ici là pour l'émission ici là na remercier Tata Nzambe merci Papi Gen merci na ba union subazola nanga na tolo bela vie bande ko boto tisa matin eza politique na politique tout est court et a permis oya ko finganga oya ko lotelanga ndoto botika lotela oya ko loba pe prophétie aloba o pa ko finga eloko makasi yali nana bino tokoyeba nana za na vrai Dieu voilà boloba na bino contre Wayambo soki nazwa poste na Congo nalia mbongo ya Félix Tshilolo Tata Nzambe yoyebi soki nale mpe mbongo ya Kabila Tata Nzambe yoyebi soki nale mbongo nanga Tata Nzambe nayebi epuis batongo batunaka mbongo yango mpe ya Congo me namonaka yango nano te soki namona mpe nazwi mbongo lelo bapesinga me nakozwa mpe mbongo yango nasombeli ata Moïse ata ya mwa eloko me nazwi nango eloko te donc ndenge na bandaki kosola na bango bamona yango bien Wayambo mutu malamu boketo Wayambo mutu malamu Wayambo moto ya Félix Wayambo ya biso ya IDPS Wayambo moto ya boyeboye mais na quelque kaka verse ya blé ebimi nalobi kaka bo et puis so olandi continue yango nalobi te ke na moto ya Kabila comment age nanga mpona kozala moto ya moto Kabila azokanga nga nazokai Félix azokanga waza Kabila atiaka zebi Félix atiaka zebi Jean-Pierre Beba nga mpe atiaka zebi comment nga nakozala fada kwiti na bango je ne peux pas faire ça yango nabi na remercier bandeko nyonso oyo bolandi nga na tolobela vie esali nga mpe bien tomeka komobiliser mais bientôt là peuple moko tosala conclave oyo ayebi asepelaka na bitumba tu nasali na elongo na bandeko na ngai ntango tokobengisa conclave ezala yo Papi Gen soki otikali bato ekei toza na besoin na biso tu tokozwa sale tokokosolola masolo mosusu tokoka koexplike Papi Gen kozanga te Kongo eza ya yo peuple mokonzi eza ya yo omoni mpasi ebele depuis bagrenoble banini tosalaka bavideo mpo tolakisa mokili momo oyo ekomi ta ya pouvoir ya bien oyo alingi erango yango naloba na yo na ye kuna ovalaka la France na Londres kozite te mpo tokozwa 2 semaines ya mobilisation tous les membres ya peuple mokonzi oyo balingi mboka na biso ekende na ndenge bino bolingi boya tokutana tosolola tolakisa bato ke tosalaki komba toboyi bakomba ya o bangala na baluba babomana toboyi biloko wana o baswahili na bakongo babomana toboyi bato ozala moluba ozala mongala ozala toza bana ya Congo biso na biso biso tu eza bandeka baluba bazosouffrir baluba bujimai bazosouffrir baluba ya Kananga bazosouffrir bangala bazosouffrir baprofite na Congo te surtout bandeko ya Sud Kivu Nord Kivu bato bakufi ebele bango wana totika koyinana totika koluka bafrottement ezanga ntina soki omoni kozalaka no olela no ndeko no Félix olosaka badésordre c'est le moment zwa bwana pouvoir ke no profiter yango tolobi bachinois lelo badomine bacongolais balibanais badomine bacongolais mboka na bino esimbami na baétranger bino boza kose distrait na komba boketo ya mbopamba nazwi na pouvoir te mais mokolo nakozwa pouvoir bokolia 3 fois par jour mokolo nakozwa pouvoir bakuluna ekosila
mokolo bokozwa pouvoir basoda salaire ya kitoko na kosala baplusieurs sika baautorute na kotonga baéroport sala nayebisa bino ke na kosala bongo ezalaki ngai wa bino grand leader un homme d'état ya Congo ya lobi. Voilà, merci. Tout ça encore à Bruxelles, tout côté encore na Wayambo, tout cela, ma camarade ba isa mo ebele. D'ici là, botika malam. Allez, bye bye. Bye bye. Toujours vie. Vie à moi, amour. Tu as pleuré ça qui et 25 kilos. Tu de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a fait l'INA. Tout le temps, on a toujours tout le de la vie, on a chose à vie à battre. Tout le de la toujours vie. Petit bateau de mise on va plat. Soso kita, soso akarto kita. Miguel est de la vie toujours en forme. tout le mois 2000 tout osimika mikolo kozone mama mingi mais mama mbote papa na ngai naza ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni komi te moto motema nde botutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango
mwana akoki kozala kosi asali likambo moko na ndako akosi na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba te ke bato oyo basalilinga bolamu omona ingratitude eza omona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na uti kolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokoyo eza lisanga ya kristo eza tutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombi na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman. Ok. D'accord. Merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na finna na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait ngana za na association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to de la vie de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batabité malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azarite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pe la sunga bango. Ezali azarite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musika bakuta oyebi te ekosiba problème. Nde bana bautaka maboka ya leta 24 commune. Ayaka na bango bamusi ba policier balakota bango na butu bamusi bapara balembi abana bafiki kotika maboka ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa pande na sali siko na sali 31 ans amusaro ya kobokola ka bana likanisa ngo zoki ngo bon nza utaka pa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na mana nazaki pa Maria mwasi ya soda na nazaki kapitaine na lobaka na biso ki ngana mobana nga nzambe akabuli biso jamais na bana mangu na sala nzambe ntango mpe tokoki okabwana nasengi pa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala na kosenga nanga pa nzambe ya losambo nanga
namoni ka moko moko pe bana baye 5 wana za kokateli na lembo baye 5 oh mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te hiyo hapana mbote natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoena loleni ayamba ka bango navandi si bango après naye komela bango na boka tala bango ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele baye para to eza mission moko batindi bango yamba bango tukosala ka lettre moko garde provisoire ya muso aparana bango bakomona na tango na yambaki bana wana nde libera musala ngo bandakawa bana zo bayisha zo bayote nazaki lokatera bizana suko pesinga musala lukape place bango bana bana ba lokatera bo na kokatera ko ba mtu balikite babenga bana bazaba ndoki Kisha pia lala kate tuzake na masimu kwa mlete ziko tuzo sambe ya no place moko tuzo sambe ne place moko mabanda gobi na mama azara musabo kitoko na ndengi pia la bibi sobi ifana somo sika atupande asombe la kinga okay tamba sobi atongi na sika shaliwa après na bandi kolela sikoyo na ambassade tout ça bayi kofundela okay bana babandi koya ngalo sa peteza na utaki na bango kona 15 ki musale continue kolela ka pa nzambe pe na boka bango na kati ya bisamba ya binzambe so ba musalo ko singa kondile ngali kamba pe mtema ya batu kamba pe ba konzi amboka ba kusuka pe bana ndio moi musale joke okay ona nini te ngai moko mutema ya mama na ziba ngolo kola bana nga na buti na zoko boko la bango kwa bana nga na buti mais bato bele ba kizaka na kato te mawa bato bele ba kizaka bana oyo les enfants de la rue de Tolobaka bato ba kizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bojera na bango so ndenge bon na bana yebiso ngabe na kamaka bango na president na bonje na senga kina na prière pe na kamaka bango na kati ya prière ata moro yo boti lelo ba ko bete ndo sisi ndenge moko na bana tawo baziko ya sio kama tuna kabati ndo kutiri boso atuka o bana na balite o kukabasa musarote tawo baye na tia bango na kati ya bonje kabinzani mukano yayo ndenge urobaki tigana sana musaro yo bana ndege bakomea experience mabeka tena bango ezala ono de juge ndenge bazalia na benga bango ndekite na benga ka bango nite na kawatu kwa bana nde na kama bango ya prière o na moya zana na experience mabe basala nzaba ya kapela baya ko kama moya prière na bimono ezande zama ya mte pasteur mtu mkate mabongo timo la koma pia kwa na zaya bamuso bashiba tanga babima Ela déjà ba ndaka mabamba kuna na bana toa bakuna na bana oui na bali chape okay na bali chape musa wuti ko bota après une semaine après c'est comme langa ko na saka bagi monique après c'est na pe bagi monique félicitations merci beaucoup ya mais bali pe bazali bakuna na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait ozana bana combien awa na zana 96 donc 96 hein 96 on a zana bango de bana mus na bima ka zobima zokota ba difficulté ni za oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musuba na biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on dit bajabatu mwana zana kati na nda soko bani se kakabo na yere te ni te au koma na tutu kosana batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga olia o mutatushe mtema na ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kase ekole papa moko asa kufa pe na motema ya nzambe atushaki ya mama na zero kwa kupesa yote akisinda arete
mama luka ata awa bana tangisa bana mpona koko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama enseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka te so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde tikite makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongolesi tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino bandrete na bino bandeka bino baza na badipute soko nza bazosunga bango bosunga mpe mboka na bino ndenge centre sarial bana oyo bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tino soko batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natanga mwa moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino aza mwana kongo bakokalisa bino akolaka na centre sala akola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini
Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Momelia. Ah les grandes ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane besoin pour tout si ça casse. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien?
Vous avez un bout la bonne. Osali mbula combien? Où million hein? Ah, vous êtes gentil, vous bien bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soigne ça va ninga telina. Osonaka. Osonaka. Kosonne ça va ninga te kolina. Obundaka pe hein? Hein? Foni obundaka lina. Obundaka lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vina websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Oyoki lina obi websa nzambe jour koma mutu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na. Bobete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngana kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.